Bonjour, bonjour, bonjour. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, shalom, shalom. Na pesi biso mbote na kombo na Yesu Kristu, mokonzi pe mobikisi na biso ya bateli biso, abimisi nga lisusu lelo, a permettre nga na ya lisusu vers bino bana na ye, pona kopesa bino message oyo nzambe apesi nga ba message mibale oyo na ye nango lelo. Ba message ezali ebele, mais na ye na deux messages pona temps. Pona moi tango oyo nzambe a pesi biso. Donc na ba message mibale lelo moko zo concerné mes bien-aimés dans le Seigneur makambo nzamba la kisingai. Mes frères et sœurs nangi boyo ka message malamu tina suka eza très important pour na vie na biso, pour na bon moi na biso, pour na ba âme na biso. Nazo bonde la bino bande ko boyo ka message nzamba la kisingai yango c'était le 8. Ezaki le 8. Donc, ça juste semaine où tu les cas, je pense. Quelques jours, hein. Nous avons passé un message le 8 février. Il y a 2023. Nous avons passé un message. Donc, nous avons la kisingai makambu moko. Oyo salama. Nous avons la kisingai loko nini. Ezo salama siko na mokili. Tout de suite là. Eza makambu ya prêté, eza makambu ya lobité, eza makambu ya lelo mes bien-aimés dans le Seigneur. Eze loko nzamba yebisinga la kisinga la miso. Nazo yebisa bino makambu nzamba la kisinga pona biso bana na ye to yeba yango. Et puis nzambe a pesinga message moko puisque c'est eza nzamba utiliser canal moko oyo alingai ko utiliser pour me donner ce message. Message o nzamba pesi biso ezali sur TikTok. Mes frères et sœurs, boyo ka révélation sur TikTok, boyo ka makambozo salama sur TikTok, makambo TikTok, TikTok eza nini, TikTok euta wapi, TikTok salama ndenge nini, qu'est-ce qui se passe? Nde nazolo babo, makambo nazolo beza ya musunité. Donc makambo nazolo beza spirituel. TikTok spirituellement. Parce que là où vient TikTok en fait, ezali dans le spirituel tout d'abord. Eza makama molimo o basaki na molimo nde elati nzoto nde batiango comme application nde batu bakomi ko salela ngo, mais d'abord eza préparation o esalami dans le spirituel. Et moi comme naza mutu spirituel o nzamba utilisaka na spiritualité a meminga iko lakisanga makambu nini o ezolakisa dans le spirituel. Donc nzamba ko utiliser canal nyonso pona kopesanga message pona mimela bana na ye. Donc voilà. Nazo pesa biso message sur TikTok. Réalité makambo za na TikTok bana nzambe fo ba yeba yango. Et je pense qu'après message ou à TikTok et refungola bino misu bokozwa ba décision ceux qui vraiment bana nzambe bazali ba yoki message ou bakozwa ba décision pour na TikTok. Et puis message musu ezali ya nzambe makambo ala kisingai oyo ezo salamela biso. Makambo o nzamba lobaki ebandi. Et si ebandaki déjà, mais la forme msusu, ebandokende de pire en pire. Donc voilà. Naye c'est nous makambo nzamba la kisinga. Mais avant to kota na message, bande konanga nazongi seli bino penza ba merci ebele ba nzambe otoza ensemble. Otozo sa œuvre ya nzambe ensemble. Oyo bazo sunga ngai, oyo bachaka ba verset biblique bo sunga bande ko ebele, ça vraiment malamu mingi. Bande ko bazo ba verset na ba commentaire, bazak exhorter na bande comme sous par écrit. Donc nzambe apambola bino, amona bana na ye, a ciblé bino et si kanyo surtout bozali apambola bana na apambola basali na ye partout bazali na pamboli basali ya nzambe nyonso na kombo na Yesu Kristo. Et puis tozotika maman na biso ya partage na maboko ya nzambe bongo to kota mbala moko na ba message. Donc voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, tokumisa nzambe pona ba révélation un peu si biso makambo nzambe atal si biso eza ya minene. Et puis totika message na biso partage na biso tina suka a batela biso potokoki bandolo ba makambo ya molimo boete ko dévoiler ba secret ya molimo sans que tozala protégé par nzambe na biso imoko. Donc voilà. To bondeli na kombo na Yesu Kristo. Papa merci. Merci tozongisi lokumu epai na yo papa pona moment oyo pona ba révélation oyo pesi biso papa. Tozongisi lokumu epai na yo papa po oponi mutu ya mokie po olakisa ye makambo ya minene. Puisque la parole nous dit tu fais ce que tu veux, tu fais grâce à qui tu veux. O utilisera pe mutu yo lingi.
tika kombo na yo lokumu message au papa nga na eka ko tika ko libérer yango sunga bana na molimo na papa bazwa message o ba yamba yango ba comprendre Saint-Esprit a convaincre bango apesa bango discernement et puis asimba mitema na bango ba yeba danger nini oyo mutu nyonso azo courir na ngonga oyo tika osimba mitema na bango papa puisque la parole nous dit si tu entends la voix du Saint-Esprit, la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Puisque mutu mabe apesaka motema makasi na mutu. Ndengo pesaki motema makasi na Pharaon. Po ete oyebaki ke na sima nango okoboma ye. Motema makasi ememaka mutu na perdition. Motema makasi ememaka mutu na liwa. Na bondeli osimba mitema bana na o papa puisque tu n'as pas besoin de perdre les âmes de tes enfants. Olobi osepelaka na ona liwa ya batu mabete. Tika kombo na wezo lokumu papa. Na kombo na Yesu Kristo. Bombanga Yesu Kristo na bana no nyonso bakolanda. Message na yo o pesi biso na makila na yo. Banda na biso ni bandeli. Okoma na biso peti na soka. Saint-Esprit pesanga sagesse ya ko libérer message oyo. Na lo bana musuni tenga na disparaître papa. Bana no ba monanga te me ba yo ka l'esprit na yo qui parle en moi. Nous te rendons grâce papa na kombo na Yesu Christo. Amen. Donc mes bien-aimés dans les Seigneurs, voilà message on a yango lelo na côté na message ils en a deux messages na bandi na message o nzambe ala kisinga liboso. Na repesa na no message bongo na repesa discernement de toute façon na kati ya message on a Saint-Esprit à l'obelinga clairement ce qui se passe expliquer ngango je vais l'expliquer directement et na koke na maloba ya nzambe maloba o nzamba pesi biso to se lié na maloba wana to se référer na ba parole na ye wana ezali écrit tout est écrit donc voilà. Mais bien aimé dans le Seigneur na ezalaki na tongo il y a le 8 vraiment to koti le 8 tozaki na tongo je me rappelle bien na lalaki nde nzambe abandi kolakisa ngai nini na koti na message na biso bien aimé dans le Seigneur na lali nzambe azolakisa ngai nini na mimoni na vandi na salle à manger. Ezaki neti salle à manger en tout cas ezaki na air moko ya salle à manger une grande table na vandi na table wana ezaki eza à peu près ka quoi table na nga salle à manger ndezaka mulai munene na vandi na salle à manger nanga mais eloko point ya liboso ezaki tant na vandi na salle à manger nanga j'étais seule na moni ke na vandi ki wana nga moko na moni te ke batu ba vandi et tout mais na moni bana na ngai présence ya bana nanga. Mais na place wana na vandaki na zaki nga moko bana nanga bazoleka sikoyo place na vandi na zotala en face na ngai siko en face na ngai bon moi mais bien aimé dans le Seigneur o eza na sima na ngai o c'est un mur eza mur o eza hall hein de to benga ka couloir oyo eza couloir o eza mur siko l'air na vandaki place na vandaki et comme lokola na vandaki en face ya mur ya boy na zotala mur. Et ça peut exactement car à disposition au table d'angezali. Na vandi bongo na sota la mur, mais na pembeni ya mur, fenêtre mo comme munene zaki wana fenêtre ngo siko eza fenêtre ya munene na porte directement. Ndenge ba porte za raneti pe pa na biso ezali bongo. Okoki ko bima pe libanda. Okoko bima na jardin, okoko bima na terrasse. Ba porte à minene wana eza pe ko servir na fenêtre. Donc okoko fungola ngo comme une fenêtre, okoko pe ko fungola ngo comme une porte. Bo utiliser ngo pona ko bima libanda. Mingi na jardin ou na terrasse. Siko na zotala na moni fenêtre wana ya munene. Na liboso nanga mur ya boye. Na pembeni nanga na mona fenêtre moko ya munene, une grande fenêtre porte moko munene. Sikoyo na libana na mona mutu moko na yebi. Pour ne pas kotisa batu mususu aza na ye mutu privé, mais Dieu s'est servi de quelqu'un pour me passer le message. Eza nango ala na ye mutu public te. Eza pe na vraiment na ndenga mabete c'était juste un exemple on nzamba zwaki. Sikoyo mutu na zaki libanda. Sikoyo na libanda wana zalaki ezaki jardin. Nga nazotala mutu wana zaki libanda mais porte wana ezaki
fermé, fenêtre ezaki fermé, mutwana zaki na ye na libanda. Ça va tout aller bien. Ngapi na vandi na ndako. Na vandi na kiti, na zo tala mur wana. Mbala mo place na zaki, mais na komi komona na libanda. Na mona neti signe moko boye na ciel, na mapata. Na mona neti lo mobo eleka na mapata. Ezo bouger. Mona zo loba. Place na vandi na loba te, mais na komi mitu na mote, mais na mona lo kango ezo kendete. Au contraire, ezo ya munene, ezo s'accentuer. Nazo comprendre le Congo. Le Congo est noir, de couleur noire. Et c'est le coup la fumée ou bien somboule n'ge bêta. Somboule n'ge bêta. N'ge et yindi saradikolo. Voilà. C'était un peu quelque chose comme ça. Si quoi d'un mot nazo comme ça, eza orage, eza mboule n'ge bêta ou bien eza nini. Nazo fixer en bien, mais nazo comprendre quand yangote. Ti ebandiko koma clair, ebandiko koma visible, ti et comme visible, mais je ne comprenais toujours pas. Bien aimé dans le Seigneur, donc allez non comprendre bien tewana, c'était parce que je ne voyais qu'une partie. On a dit que mon a une partie. Donc partie est là qu'on a dit que mon a est caché dans le mur, justement. Voilà à quoi servaient ces murs-là. Ma camion sur notre ça bino, mais bien aimé dans le Seigneur, et ça prophétique. Tout ce que je vous dis là, c'est prophétique. Et ça a une signification. Il y a un sengito bon de la peau Saint-Esprit à sosolisa biso makamnazolo. C'est très très sérieux. Et l'inkolobelo ko nyoso na messa na vandaki na position nazala tout est prophétique. Nyoso za message na kati. Oh nga so na décortiquer ngo na jeu loko moko et ça biso ata 5 vidéos pour na ko expliquer bandeko ba yebité puisque bande omsu ba yebi na bango c'est tout à fait normal. Nga pe na makambo na yebité. Na yebi nyonso te. Mais oh nzamba la kisanga a sosolisaka nga yango. Donc parti na mususu e bombanaki na mur. Donc na sima mur wana. Parti wana nde nazaki komona te. Mais bien aimé dans le Seigneur. Donc parti nazaki komona te, ndezaki parti ya plus important pour expliquer nga. Pour na sosola makamni nazo mona. Makamni nzamba zo lakisanga. Mes frères et sœurs, tant na moni bongo molimo nzambe tungisi nga na kati nanga na bouger mutu nanga. Na bouger mutu na tala un peu vers la fenêtre na saline tiboye pour voir et loko nini nazomona likolo wana. Donc Saint-Esprit mta pesinga mayele wana. Natala naza curieuse. Na yesiko na mutu nanga na tengemisi penza mutu pona mona mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Mes frères et sœurs, l'air natali na likolo. Na epsi no makambo ya somo eza bato ba mona ka ba message nzambe bazoka ba révélation ba ebi comment ça fait. Ya o mona makambo moko surnaturel. Eza facilité. Eza facilité makambo nga na mona ka eza facilité mais nzambe mtapesa nga makasi. Alors l'air natali mes frères et sœurs et le koni nazo mona natala bo parti o e bomba na kezalaki côté oyo. Donc côté on a seki ko mona ezaki côté ya C tina hanche. Et makolo même ezaki komona na te ezaki caché dans les nuées dans la moni makolo te. Donc et là on a ezaki komona ezali forme ya mutu ezaki mutu na degré moko munene ndengona je peux pas expliquer. Donc ba dride au total à peu près pareil mais sikoyo na mapata et apparaître na mapata. Dans les nuages. Siko dans les airs quoi. Siko yo. Tant on sait comment on a bien été donc c'est en fait ezaki na likolo. Au moins ceux qui a vu ça likolo ezo kita. Eza muke ti le réseau et atterrir réseau kita muke nde bo moni bo bandi ko mona munene nango. Nata la boye na moni siko côté o nyoso ya likolo, côté supérieur ya likolo na mutu ya mutu. Mes frères et sœurs. Mais tant qu'on a moni bonde na moni et loko nino na mona ki na moni yango clairement. C'était ezaki squelette. Ezaki un corps sans chair. Ndenge to lobara na terme c'est un corps sans vie. Pour squelette so muta kufi akoma après monseigneur so ekolimo akokoma squelette nzoto nyonso ekolimo siko eloko na monaki ezalaki squelette eloko nazali kotala eloko ebimaki eparetaki na likolo ezalaki squelette moko monene
siko l'air na moni ndengwana mbala moko Saint-Esprit abandi koloba na nga abandi koloba na ngai na mato yango na loba ibo comprendre pona makambo yo Saint-Esprit lobi na nga epesa bino directement message Saint-Esprit zo loba na nga boye omoni eloko ozomona ezali squelette eza un corps sans vie mais ezali représentation ya esprit de mort Saint-Esprit zo loba nga ezali esprit de mort ezali esprit de mort oyo asi atterrir asi akomi na ye na si asi akomi na mokili déjà ezali esprit de mort oyo ozomona wana sikoyo mbala moko leka alobi na nga bongo nazaki choqué komona eloko ya bongo toyoka yango kaka na sango nga nayebi ke batete de mort toloba yango kaka tête de mort me namoni yango na miso na nga bandeko na nga bato basakanaka ta mosusu nga kala nazalaki na babiju moko ebimaka boya batete de mort biloko mosusu mes frères et sœurs tolataka to mpe tokozala nango na ndako eza biloko eza na langage mobimba eza même biloko ya nzambe te eza représentation mobimba ya ye moko l'esprit de mort et quand le Seigneur a dit esprit de mort eza mutu lui-même en chair et en os aza na chair puisqu'il agit bon il agit comment il agit en esprit il faut tout comprendre makambo spirituel puisque squelette akoko agir te squelette aza na ye mikuwa akobanda koplane ndenge nini akosala makambo ndenge nini akorécupérer baâme ndenge nini c'est que yé moko en personne il s'est présenté nzambe azo présenté ngai yé moko l'esprit de mort oyo a ota ako ote ba vie ebele nazo koma na message donc l'air na moni mbala moko l'air Saint-Esprit azo ebisanga bongo a balusi siko mutuna c'est comme si l'esprit de Dieu a tourné mutuna pour expliquer nga makambo siko l'air a balusi mutuna balusi siko mutuna vers place biso nga nazalaki puisqu'il y avait il y avait une personne dehors à telemaki na jardin siko l'air a balusi elongi na vers ngai mbala mona moni siko misu na place misu ezalaka na squelette place misu ezalaka ezaka madusut tant ba dessiner la biso squelette tant tout monde a squelette azasu na misu te puisque musuni ezali susuté physiquement là je parle du physique ezaka madusu sikoyo Saint-Esprit expliquer nga tina ya misu wana madusu wana na makambo azosala Saint-Esprit sango moni madusu ya misu na ye wana place misu ezalaka madusu wana mibale tala makambo esala mes frères et sœurs tant na tali na bandi kotala na moni to moni ka nde fusée ebimaka ndeka fusée ezala nde fusée bimaka na vitesse na puissance na moto ndenge fusée ndenge même arme oye ebomaka masasi missile voilà missile ndenge bimaka na puissance na moto il y avait du feu na moni biloko mo mibale bimi na misu na ye na moto accompagné ya moto ezaki eloko a seconde ezali na vitesse moko osakana te Saint-Esprit zoyebisanga omoni wana nde masasi ne place azobomela yango wana c'est de cette façon là mes frères et sœurs tolanda bien Saint-Esprit zoyebisanga omoni ndenga bimisi moto bongo masasi na misu na ye akobimisa ngo epai ya bato ye azomona epai ya bato ya ye et kokende directement ko toucher bato oya ye tango zo bima et atteindre mutu oya tindeli et ko causer sorte nyonso ya catastrophe mais bien aimé dans le Seigneur tango Saint-Esprit bisinga bongo atiena mutu nanga makambo salami na Turquie atiena mutu nanga makambo salami na Ukraine atiena mutu nanga rappeler nga makambo nyonso ayebisaki ngai j'ai partagé des choses na lobai makambo ba nzamba laksenga makambo ba catastrophe malaksenga ba mai et tout et ayebisaki nga ba catastrophe naturelle tozongi na livre Matthieu 24 tozomona ba catastrophe naturelle ce sont les signes oyo Yesu Christ apesaki na ba apôtre na ye na ba disciple na apesaki bango ba signe à l'air ba poser qui question na Matthieu 24 tokoki lusuko tangango. Alors, alobinanga tangu
biloko wana ezobima na misu na ye c'est comme ça masasi wana nde moto ezotimola donc ntango ebimi bongo ekoki kokoze n'importe quoi ekoki kokoze baaccident na babalabala bato ebele bakufi mbala moko ekoki kokoze mai ekobuka banini mai ebimi esika bato alingi atteindre ekoki kosala n'importe quoi ekopelisa moto ekoki kokwesa baimmeuble donc biloko wana bimisi na misu na ye nde baarme na ye oyo azobomela baoyo ya ye mpo oyo ya nzambe moyen mona bango eza te boyoka me bien aimé dans le Seigneur siko Saint-Esprit azoyebisanga neti yo place ovandi wana mur ekaboli bino tina ya mur yango wana tina ya mur oyo Saint-Esprit alakisaki nga yango wana mur wana barrage wana eza protection na yo moyen mona yo eza te moyen bomona na eza te puisque tu es assise à la table ovandi na liloba table ya manger ezali liloba ya nzambe. Mais bien aimé dans le Seigneur nalingi tolanda malamu puisque soki nzambe azoloba na nga bongo c'est parce que nzambe azomona intention na nga amona nga nde na vivaka pe nazo exhorter na mona nzambe nyonso tu puisque c'est très important na moni yango na misu na abanda ko komona nga te nga nde na moni ye nzambe alakisi ngai na mona ye na makambo azosala. Donc ozana ndako eza kozana abri signe ya ndako yango nzamba laksinga nazaki na ndako na vandi na mesa mur moko munene ekabola kingai na esprit wana ezaki komona ngai te mais siko mutu azaki libanda siko Saint-Esprit andi koyebisanga moni mutu aza libanda na jardin basalaka nini na jardin eza détente na jardin eza distraction na jardin ezali récréation na jardin akoya kokipe na makambo ba voisin distraction totale. Et c'est dans la distraction là qu'il va envoyer moto et ko atteindre moto facilement. Alors benga moto wana akota na ndaku. Mais bien aimé dans le Seigneur. Dans la responsabilité nzama pesinga. Donc l'air na ye awa pa na bino na eko epsa bino bolongwa esika bozali bolongwa libanda bokota na ndaku bokota na ndaku esika nzambe azali esika nzambe akomona biso esika nzambe azo batela biso. Mais bien aimé dans le Seigneur bandi ko ganga na ndoto na bandi ko epsa mutu wana longwa wana po c'est comme si ba missile wana kendeki nazomona ngo ndire ko kende vers ye siko ezoya. En même temps, makasime, et 8 ans, il y a ralenti pour Saint-Esprit à l'obélanga, ce qui se passe. Na moment na bandi ko ganga muto na c'est longwa wana kota na ndako zo mona te loko salami ezali kolo ozo mona te loko zo yave yo longwa na zo ganga. Mes frères et sœurs, porte wana o ezaki liboso ya ndako na ngai wana place na vandaki. Moutona zaki libanda, mes frères et sœurs azo yoka na engate. Na gangi moutona azo yoka na engate. Nazo ganga tellement que na koma ke siko choqué na komi ko banga na ndoto po na via mutuana na ye kosutuka na zaki na ndoto na pongi. Na toki na ndoto wana na lobi o nzambe. O nzambe. Nzamba yebisaki nga makambo e salama. Mais alaksenga détail yo nanu te pe ezana ba détail ebele nzambe alakisinga nanu na lobi yango te ba cause ebele makambo ebele pona osunga biso et puis ezana ba détail ebele nzambe na yebisinga te ayebisanga nyonso te nzambe alobaka en partie. Donc nzambe lobi nanga boye Saint-Esprit azoloba nanga boye place ovandi ono zana se abri ya nzambe ozana na abri ya Yesu Kristo. Alobi nanga yebisa ganga ndengo gangi wana yebisa bana nanga nyonso na bimisa verset. Ate. Na fond la Bible na. Nanga utanga. Nzamba azoloba nanga boye. Nzamba azoloba nanga na Exode. Nzamba pesinga a rappeler nga maloba oyo. Nzamba azoloba nanga pesa ganga yebisa bana nga bakota na ndako et yebisa bango ke il n'y a que moi kaka ngai muna protéger bango na esprit de mort. Donc esprit de mort il est là. Yango na lobaki eza lobité eza apprêté. Tout de suite là tout peut arriver. Total makambo et salami na Turquie na Syrie.
na 2 minutes. Séisme, ça dit 2 minutes. Moi, je vous dis, mes bien-aimés dans le Seigneur, que ça est là comme par hasard. Oh, ba vie à battre kende boy. Et pas na biso pe batu ba kufa mikolo nyonso. L'air na vendre ki na ba ke pas na biso pe batu ba kufaka. Batu ba kufi ebele na Congo. Mais ba kufi ba faire croire biso ke bazo kufa, ba kufa na ba na ndenge mususu. On dirait pas na biso comme nango normal. Non, c'est le sang qui coule. Et ça ma ki la mutezo ezo kweya. Et c'est depuis. Et ezali spirituel, mais eza volonté en Nzambe na biso ko bomabana na ye. Mais là, écoutez ce que le Seigneur dit. Na linko ça la polémique te, na linko ça la différence te, na ngiba Nzambe bo comprendre bien. Nzambe azoloba boye. Na Exode, na vu Exode 11. Non, on a vu Exode 12. Exode 12, 12. Exode 12, 12. La Bible nous dit ceci. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements. Des jugements, tout quand on a bien pour, il faut tout sur chaque mot, on bien. Des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Moi, je pense que bateau banyoko la biso, baza bateau ba mibengara puissant, ba mibengara banzambe. Nzamba lobi contre tous les dieux, D ya mukie ya minuscule na X donc au pluriel. Donc nzamba zoloba botia makila na balento na bino. Alobi boy, je suis l'Éternel. Alobi, je suis l'Éternel. Le son vous servira, pardon. Le son vous servira de signe sur les maisons où passerez par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Mais bien aimé dans le Seigneur, nzamba zoloba boy, totia makila. Makila ya nini, makila na ye. Tocha makila na ye na ba lento na biso. Tocha makila na ye na ba ndaku na biso. Et tant, alobi bien quand je passerai. Donc nzambe mutazo loba. Alobi esprit de mort. En fait, nzamba zo ningo yebisanga par là que c'est sa colère. Que c'est lui qui permet ces choses. Nazo loba message au nzamba pesinga. Il y a une colère de Dieu qui s'est élevée. Alobi tango koleka. Quand je passerai. Alors, bien, dans Exode 12, 23. Alors, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons et de vous frapper. Vous observerez cet acte comme un acte sacré. Amen. Donc, tu observes que comme un acte sacré perpétuellement. Donc, tous les jours, il faut belle la kamakila na Yesu et battre la biso. Mikolo nyoso oyo nzamba sala. Bible mtezo yebisa biso bongo. Et Bible yebisa biso na Exode 29, 12, 29. Car on a 12, 29. Et au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison. Donc, Ezali, Nzambe muta osala makambo wana, ye muta permettre. Et le comme côté, et koyi osala mamukili. Lamentation est biso, et le moté koyi osala manamukili, sans que Nzambe a permettre. Nzambe mutazo la kisanga esprit de mort wana. Nzambe mutazo la kisanga ye. Azo expliquer nga makam nini aye ko sala. Mais bien aimé dans la situation Nzambe ay linga makam wana ta yeba kangote. Alinga rem c'est esprit de mort, tu n'as aucun droit au sali comme na mokili. N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre? Et ça Nzambe. Et là on monte comme à Nzambe à permettre. Et là on Nzambe azo lingo expliquer nga place wana yango wana. Donc on a pesibiso mes bien-aimés dans le Seigneur verset oyo to sosola yango so to tanyango penza
to koti penza na profondeur na intimité na nzambe Saint-Esprit a révélé biso makambo belé puisque toza na besoin ya nzambe na moni ngai moko nde muto na zaki libanda na moni ndenge esprit de mort ezo tambola na moni misu na ye ndenge ezo bimisa moto ba missile na moni yango donc d'ici là to s'attendre na tout to s'attendre na nyonso ekoki kosalama bato baza na Turquie bayebaki te ke ba perdre ebele ya bato ezolekelanga mbala moko kwa eza te ke bango basali 20 ans neti biso to perdre bato na biso bandeko na biso ebele na bambula bango eza na 2 minutes séisme on est duré 2 minutes total makasi ya puissance ya mabele ya ba catastrophe ya makambo nzamba akoki ko permettre esalama epesa biso mayele message na ye nango to bwaka ngo na tiroir te pour ceux qui âme na biso ekei un jour nzamba osala na biso eloko alingi mais âme na biso ezala perdu te âme na biso ezala détruite te puisque la Bible nous dit que c'est l'âme qui péchera qui mourra donc âme ozotambola na masumu bao ba libanda wana na ba distraction wana yango siko nazo mema biso mes bien-aimés dans le Seigneur na message ya TikTok boka makambo nzambe ayebisi a utiliser mwana na nga na kati ya ndako puisque livre à Joël 2 et biso dans les temps de la fin je répandrai de mon esprit sur toute chair na ebite mes bien-aimés dans le Seigneur ceux qui et pas na yo na ndako bana bazozwa ba vision te et pas na ngeza likambo nzamba azolakisa nga nayebisaki yo na koutiliser ba jeune na koutiliser ba vieillard c'est la parole qui nous dit nazo vivre yango alors moi nananga moni nini o nzamba permettre na ye moko utiliser ye moko ngana mona pour na memela bino mes bien-aimés dans le Seigneur moi nananga alali azolota ye na moninga na ye moko a classe balinga basala vidéo bacha na TikTok. So message est silité en tout cas na ko bandela message à TikTok faut boyoka yango bien. En tout cas bo mitumisa te. So na monika aneti e kati na ko sala bino so message kaka TikTok. Ye na moninga na ye ya classe balinga basala vidéo moko po na TikTok. Sikoyo ko sala babandi ko sala vidéo po bacha yango na ligne na TikTok na ndoto na ye. Tant balingi bacha yango na TikTok mbala moko amoni ba se retrouver na parking ezaki parking moko souterraine na se ya mabele ba parking wa se ya mabele to saka nango bilebele a expliquer nga pe na comprendre parking yango ndenga zoloba alors ba se retrouver na moninga na ye wana na kati ya parking wana souterraine eza fermé quand eza fermé ba se retrouver na kati na vidéo na bango balinga bacha na TikTok sikoyo na kati ya parking ozaki na ba voiture ebele quand ba voiture ezaki parking moko monene tala ba voiture alobi oko compter te ba voiture eleki ebele alors ba voiture na tout d'abord ezo signifier ba vie ya bato ce sont des vies voiture eza vie ya moto alors ba voiture ezaki ebele sikole ba se retrouver kuna na vidéo na bango ye wana azo comprendre na epelo te puisque azana na discernement te ana no jeune alors na ndoto sikoyo ba se retrouver wana balingi batia vidéo sikoyo na ligne ayoki mungongo moko bandi koyebisa ye koloba na ye avant botia vidéo na TikTok na ligne ekota na TikTok il faut boza na code nzambi ye moko sikoyo na ndoto azoba toza na code TikTok ezaka na code te code ndenge nini o ya yebi po batala kango ya chaka na yeba vidéo te mais ayebi amona ka yeba kana yepete ke TikTok ango zaka na code voilà makambo nazoloba mes bien-aimés eza spirituel eza physique te il faut boza na code pour porte efungwama voix wana ezobisa ebongo porte efungwama po bokota na vidéo na bino bocha sikoyo eloko yo voix wana ezobisa ezoloba il faut fungola porte po ngana kotisa yo na TikTok il faut za na code na nga mbala moko le azoyoka ndenge wana amoni mbala moko code ebimi na maboko na ye code moko bo ebimi na maboko ne ba chiffre abandi mbala moko na camarade ne ba continue pe bamandi ko tia chiffre wana po porte fungwa ndenge ba expliquer ki bango po ba tia vidéo na ligne babandi ko meka mes frères et sœurs banda babanda ko meka code yango ezo simba te ba meka bo ezo simba te ba sala bo ezo simba te sikoyo azo comprendre te ba meki code yango ezo simba te
porte wana ezofungwama te batikali kaka place batelemaki bloqué place batelemaki code yango ezosala te mbala moko abi na camarade namoni il faut totika na biso alobi na camarade mpo banda tozobanda ezofungola nango biso te totika na biso nga na tiki na nga ntango azoloba bongo mbala moko alamuki. Mes frères et sœurs, tant à l'obi nanga, comme ngai naza na spiritualité un peu plus élevée que ye, Saint-Esprit azolo bananga ni tant to tche yango na prière. Saint-Esprit azolo bananga TikTok o tozo mona, eza TikTok te. Eza TikTok te, eza monde mobimba. Apesa ki ye message na po la kisa ki a boyi. Eza nzambe mutazaki ko protéger, nzambe mutaboya ki porte wane fungoma. Une porte, soko fungoli porte ya mabe. Au koti na kati ya prison. Au koti na kati ya prison ya likambo wana oyo zolingo sala. Et pourtant nzambe siko azoloba na ye non na ko permettre yo okota kuna te poza monde na yo te. Il faut qu'on a code batu nyonso ba koti na TikTok bazana code wana. Bazana kati ya prison ya TikTok et TikTok c'est un esprit. TikTok aza e mutu ya ngonga. Yango tozoka TikTok. TikTok. Et aza c'est un esprit. Et nga na yebite c'est après que bazo apprendre ngai, l'air na partager, na bana message auto partager, biso nde bazo lo en tout cas batu bakufaka ebele, ba yebi batu ebele o bakufi na TikTok aboy. Bizarrement. Donc, et ça là qui siko moi na somme tant na ko pesa ye révélation na ko pesa discernement ya message na ye on nzamba pesi o ya pesi na bana na nyonso pour so nzamba lobi ko fungola porte na tesa prison o ko bebisa bo moino ko yiko mema na kufa ndenge memi batebele pe na kufa et memi batebele bana ne bele na distraction tango esprit de mo wana zo luka akozwa batu ya bongo tango nzamba zo lo ba distraction ce sont ces gens là. Oh, bah, tout se distraire na TikTok. TikTok nga na yeba te ke zaka na code mutu moko yeba ki angote men nzamba révéler biso ke eza mutu nyonso za na TikTok wa tchaka ba vidéo na ye. O ya tchaka ba vidéo, o ya vanda ka wana peka pona ba distraction, mais surtout bato bazo sale lango ko tcha ba vidéo na bango. Baza codé. Baza bajan, baza batamisala. Omuni na ba usine mususu na place mususu musala avant kota foza na code ou bien za na batch. Neti biso na musala biso toza na batch. Pour la sécurité à Badou, au Balandakana. Toza na batch. Batch wane yebi eza numéro na sima batch wane eza na code. So batali l'air na beta na sa ki batch nanga bako yeba mbala moko à quelle heure j'avais ouvert la porte. Bako yeba mbala moko. Batu nyonso bazo sa la TikTok bazali na kati ya prison ya esprit wana ya TikTok oye komema batu ebele oye za wana pona ko distraire batu comme beaucoup de réseaux sociaux TikTok kati mais on azoloba c'est parce que le Seigneur a révélé pour ses enfants tant apesi un message on après quelques jours moko ou bien mibale apesi mwana nanga message o apesi message o ya TikTok. Pour nous koyebisa biso tozala prudent mes frères et sœurs eza obligation ti ndenga na yaka boye na yaka ko obliger mutu te ceux qui kuto boy koyoka oleki na yo gloire à Dieu menga na sepeli nde na sali par na ngai na sepeli nde na komisi message o na komisi libino révélation sur TikTok ezelo ka pamba te application de ngai nzamba la kisa nga makam ndenge yo salama ndenge ba application so eza na ba téléphone so ndenge ko changer. Je vais vous dire ce que j'avais vu. Les applications normales, les réseaux ya pambate, les na code monene, mukolo nango azali, c'est un esprit qui a pris accès dans vos vies, a eu accès dans ma vie à bato. Azo sala musane mutu nyonso azo sala musana ye. Mutu nyonso azo sala ye po amema ba am oyo ba pesa ki. Donc voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Na pesi biso sous verset 2 Timothée 3:1 totanga yango pour un message par rapport à ba message on a pesi Exode 12:12 Exode 12:23 tokititi na 26 Exode 12:29 nzamba zo pesa biso Amos 3:7 asala keloko mon côté sans prévenir révéler son secret oyo nga na monaki dans le ciel esquelette wana ezali eloko nzamba permettre eza makambo ezosala tala bato ebele bakufi bayebani na bango kutu te
bayebaki te ke ekomela bango bazalaki na révélation peut-être qu'il y avait des prophètes parmi eux bayebisaki bango peut-être baboyaki na bango koyoka neti nga na ye lelo na message boye bato mosusu baloba kolenga oyo balingi bato mosusu balobi oyo balingi bamosusu bafingi entre temps même na message nzambe azolakisanga ke na vandi nazali